Dans l'équipe prison de l'eau, nous avons crié au secours, tellement étrange qu'il y a ma casse. Nous avons boîte. Nous avons crié au secours, au secours. Dans l'équipe ranima, nous avons un excellent chauffeur. Nous avons mutuka, mais avec qui nous avons musika. Parce que nous avons memba, nous avons yoka échappement ya mutuka na mutuka wana na tamola ngoka 3 semaines ya pamba. Eza ya sika. En tout cas, nandenge bando ko fina mote donc accélérateur nangai yaye da yangai kesen aza donc aza exceptionnel na komisier. En tout cas, to viré to komi na poids to viré na to leki na se ya pont ya branima to komi na poids lourd. Oui, na poids lourd wana sikoyo tellement nazaki na mwanzo to libanda oyo nyonso batikala na kati l'effort babwaki ngai à très grande vitesse. À très grande vitesse. Donc Zambe oyo nasambelaki na kati ya mutuka a soutenir nanga shit nanga na kwei na bibi na ba gratinure bien que ba ndenge naza boye naza na ba douleur nazalaka toujours souvent ba douleur wana ezongaka mais de grâce place bazo tout ngai mutuka na retrouver yango te place bazo tout bawaki ngai policier moko azalaki wana azomela na ye cigarette na ye amoni ndenge bazobwaka ngai alobi tala babwaki ebembe ngai na shite na ngai na yoki ye nakokwela na ngai na ezobisa eke te naza vivant policier wana koti na makadamu parce que nazalaki na poids lourd na katikati na se wana sans force ya kotelema nazalaki na vertige ya makasi mais policier wana akoti na nzela donc mituka mosusu bandeko oya na nsima mpo na kolongola ngai na katikati ya prince donc ntango azolongola ngai nazolinga kotelema ye sikoyo azomona ke naza na vertige azoyebisanga vanda na se navandi na se malheureusement nazalaki ntango kokende kozwa policier wana te cause ya traumatisme nazaki nango ya makasi donc bake na mutuka natikali wana na miso ya la police wana nasambeli na bi seigneur ti lelo natikala koretrouver mutuka wana te nakei un jour après nakei na pe crime na bapota na ngai ndenge bande kosigner makila ezosigner makila na mai nakei na pe crime na porter plainte na ngai eza na date ya nani ya jour wana mais sikoyo tango na mikolo ekoleka numéro ya plaque ya mutuka nayo numéro ya plaque eza 1305 BL01 eza voiture catch couleur eza na couleur ya jaune parce que na bande kosala taxi sikoyo na pe crime mikolo ekoleka na ye koyoka basifiso kaka nde bato babetaka masolo na quartier o bakangi bacriminel moko nde na bipo naleka na beta tout tant on a commis na pe crime babimisi le ngai 4 criminels babimisi ngai balobi c'est ko kiko reconnaître moko natali na reconnaître ye na lobi na reconnaître ye na bilamba alati na coiffure azaki nango azaki na coiffure oyo balisi saka siki mopande volume kiapi okucha so volume ko ngai te bango moko na biso te bango moko mutuka te nayebi te suite soki na police bakolola ndenge nini prévenu Lembo oyoki ndenge bacharge yo nayoki ndenge olobe olobi nini eza mensonge papa naomomona yango oloko komi montage baomosala siko contre ngai papa monoko makambo nyonso to kauti koloba oreconnaître eloko moko te eloko te papa ndoki otambwisaka mutuka ntambwisaka mutuka oza na mutuka oui oreconnaître te ke no na marque ne ya mutuka otambwisaka eza yes te oui eza fumé oui eza fumé osomba nasomba ezalaki d'origine nakomisa ngo nde jaune mpona luka napesa yango moto akoma kosala nango mais papa oyo alobi
à reconnaître l'onginayo. Plus tard, tant on bakangi bino, aye na pe crime, pe à reconnaître l'onginayo lobi yo moto on enleva qui est yo moto botola ke mutuka ngoti lelo amona kangote. N'habite papa, azo reconnaître à mon nga na pe crime, quand on a pe crime. Ayaki on a pas bimisa moninga. Nga muni nga été. Si quoi zoko selo makamo. Ako sanga muni été. Nalata yindengeni. Est-ce qu'on y a vu que depuis to bandi otikali ko ndimata loko mo. Maman makamutu ba lo papa on dirait ba créer ba plus mon on comprendre. Mais makamo yo yebi ezali. Na yebi na sombaka moto ngape na teke pa na teke la voyage. Donc papa a teke a conseillé yo makambo. Ako si on a tuni na peki mtanga yaki na lata endeni. Pona zaki na assemblement on a lata ki na longola ki on peut comme saleté ndeni na lati yo. Monsieur le procureur, est-ce que vous avez quelque chose à faire poser? Non. Tikamiko, Vanda. Partie civile, Gabriel Makutu, Ndambu. Gabriel. Lobana tribunal, makamoni ne komelaki yo. Mamu komelaki nga ezaboye. Frère o Isaac azoenga cooks na magasin. Abisinga na kekotike na kati ya GB. Naza chauffeur moto. Moto na ngeza une semaine un jour moi écouté jeudi le 29 juin. Numéro plaque eza 01 L et IL 090. Azunga nakende kotika yei na kati ya GB. Nga kwa na bina nga GB ke ameminga tokomi na kati ate misinga okitisanga ngane na tunaki o memanga kotongo suspect boy po ani okitisanga na kitu totelemi na ye ayemba mo libosa moto na nga aza cicatrice mo aye libosa moto na nga atelemi kotelema telemi namoni deux personnes abimi na minduki na nsima na nga moko ami présenter colonel JP